16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Population ya commune ya Kalamu précisément na Yolo ba tomboki makasi pe basiliki makasi pona komona onirike na mboka na biso bakipaka bango te. Botala eta ya nzela ya route Kimwenza kobanda kaka Kapela ti obima kuna kote ya Kikuti na commune ya Kalamu. Bandeko oyo bavandaka nzinga surtout awa na croisement Mbole baleli pe babeli na micro magazine Masula Ville Kinshasa. Gouverneur Gentili Ngobila Mbaka ayoka bango pe asala quelque chose atako bakocha goudron te kasi ba curé pe baboka ata mabanga po ete mituke le kamalamu to ba moto pe le kamalamu. D'ailleurs kutu batu na ndenge bakweyaka awa bondimela ngai ba moto oyo eza koleka ekoyisaka ba mama ebele na ba papa ebele na bana ebele. Kutu dernièrement mama moko na mwana ya bébé aote kokoya awa esalaki population pasi pe mawa balelaki na micro ya magazine Masula Ville Kinshasa oyo ezali magazine ya visibilité pe ya proximité pe oyo ezali pont entre gouverneur na population. Boyoka ndenge bana Yolo balobaki situation oyo tozo vivre pour l'instant na kati ya commune na biso ya Kalamu précisément na Yolo oyo ebimisi batu ya minene lelo na kati ya Yolo oyo ebele. Toza juste ce que na veni oyo maître Gims azalaka yangoyo aveni boki babangona juna jana na yangoyo. Toza na artiste belé côté bozi ba Madilu ba evoloko likolo donc artiste ya danser pe bato minene o babimi na mboka oyo na Yolo oyo na commune na Kalamu. Mais tozo mona ces derniers temps et sali vraiment mikolo ebele des années oyo Yolo eza ko subir vraiment na condition moko ya kotambola environnement ya malamu te. Eza kitoko te. Tomoni na époque ya chef o tika biso Joseph Kabila basalaki 5 chantiers awa Yolo e bénéficier yango te. Babuaka ba mabanga awa wa mais etikala kaka ndenge wana pe mabanga wana na ndenge et se déplacer so pezo makole kenda to comprenez yango te. C'est fort regrettable. Na 100 jours lisusu tomoni eloko moko te na Yolo terrassé ko curezate ba câble talane place tozali mayo soki et déborder l'emboule ezobeta c'est difficile impraticable pour que oleka wa ba câble oyo ndenge za ko leka eza ko ekatana michopo yango libanda vraiment ezozala vraiment regrettable vraiment to ko senga vraiment na ba konzamboka botala no situation ya Yolo ne fils kata mabanga bobu kananu awake pour que moi circulation ezala normale. Tout comme même la difficulté à transport, biso batoto na Yolo sud a pour comme Yolo ezo, il faut sous kana na Kapela, aux sous transport sous kana Goa par après oyako kokendeti na ezo. C'est vraiment regrettable. Bima na ezo, to monaka ministre ya urbanisation awa egwa ke pemeni awa. Même mandenge moko. Ba sali biso ba sembla ya ko curé wana ya Lukuta. Et soukaka ndenge wana kene kotala su na ezo wana oyo Yolo ezalaka na ville moko ba oneko benga ville ezo wana c'était propre à l'époque là biso tozana bana mike wana na bane 70 et quelques donc ozomona ke non oleki na Yolo zokana sengo banzela macadam partout taxi et koti mais lelo to comprendre te Yolo esali nini Yolo esali nini na bakonza mboka oyo pour que ba négliger ngo à tel niveau boy to koma boy na condition de vivre solo ya mai hein c'est pas propre c'est pas bien quand même biso toza bato toza peuple congolais toza na droit pe ya ko bénéficier ba 100 jours
ba 5 chantiers les cas mais qui les autres bénéficiaires to sali nini habité ceux qui l'état yebi bien aye barabiso bien yebi bisoté pour awa penda ki mwenza banda ki mwenza nyonso tu ti rentre kauka ba mabulu kokota tinezo ata ba bugumeso balobaka eloko moko te eloko moko pesa le magazate donc toyebi te ba mitukezo zo biso bapana ba rote banene apo ba okanga biso susu ba contrôle technique obo po nene nzela malonga ezate lo na sengi kaka na bakonzi batela biso nzela ki mwenza bataba moto bazoko kwea awa na misu na ngai na bazokota na terrasse bazoko kota tala nde bata moto bazoleka ba mama bazoko kwea awa na kati ya moto alors ezo se pesa ngai te tolo bakana papa Gentini Ngobila kini bopeto o lansaki to ana souci ya mbole pe nzela na biso bonga banzele bonga te papa Chiseka Dima to ana posa na yo yolo ya mabele na yo donc yolo pena ma plein yolo baby mabe to ana posa nzela e bonga mbole surtout mbole pena nde principal gouverneur a villa Kinshasa yo moko mona papa gouverneur nzela be banda kala bata moto bazokwea awa moyen te abiso atoteka bangungi tala salite inondation makasi esalema tosenga na gouverneur Gentini Ngobila atela biso non esika ya libulu oyo bazoya OVD yake bwaki mabanga libulu ezozonga kaka koto ekomi salite moko incroyable toza na insécurité bamwinda ya poto ekufa donc tozosenga pena na gouverneur de la ville propre atela biso Kisasa bope to atela biso ki mwenja oyo bebi donc di mabulu talaka no mona mai ndenge zabo donc ba chauffeur bazoleka donc na ebité na rolo bani to sengi bena gouverneur atela biso esika oyo son excellence Gentini Ngobila mes respects merveille bonne année mokonzi ngana mbe mwana yolo dans la c'est confirmé mokonzi ngai tala nzela mokonzi ngai tala vraiment donc nzela est impraticable. Combien de fois baroya wa bazu ba image ba kei eloko moko te to monaka bandeko na biso basungi biso to zala na chômage te ba aider population to longa na kati ya difficulté to zana ngo oyo to bunda kuluna te to ibelo ka mutu te to se débarrasser na ba problème mike ba tongi mo ba hôtel na bango ba tongi mo ba salle funéraire na bango ba salle mo ba initiative mo boeke ba jeune baza toujours na musala po ba luka ne fiske tango gagner mo petit rien au penser dans ça mutu ma bête au calé mutu te linka ndeka luka solution ya nzela na biso ki mwenza oyo éclairage public epelaka na yango ba pelisaka yango te soki to swana mutu signe to yebite talaka ndenge nzela eza boye moyen bato ba lekisa te bon to senga kaka na gouverneur na biso na ba président na biso ba autorité nyon surtout pour nzela talaka ndenge tozo souffrir pour nzela o nzela na biso ya kimwenza ezali vraiment important bakonzi ba salango pourquoi parce que tout le monde a déjà na yolo les ana bato bazotonga quand même moi ba activité ya bien ezokota ba salle de fête ya bien ezokota ba place a olela bibembe ya bien tozo mona même dans mbole awa bazotonga maintenant nzela eza mabe nzela ezali ya kobeba bato bazokoya tous les jours na ba moto bato mituka et puis transport ezokoma maintenant difficile même si on comme na victoire pose yolo ezo kimwenza ba chauffeur bazolinga te pourquoi parce que nzela eza bien te tala atabino moko awa courant milingisa kobima kuna mai soki mvule beti ya makasi population kosuka wapi nyonso wana ekozongela kaka gouverneur Gentini Ngobila mbaka yango tokosenga na ba autorité ya mboka na biso kaka ndenge population auti koloba bosala quelque chose po ete bana ya yolo bazonga pena na kimia ndenge toyebaka yolo kala bamituka ezokota na baveni yolo ezalaki Dallas et vivre pe ki Dallas yango ti na lelo na gouvernement ya Gentini Ngobila mbaka gouvernement provincial bomoni pe bosala quelque chose pour ko éviter ko fingisa kaka mokonzi o Ngobila tango problème ekoyaka bobongisa pour esala bien. 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation
magazine, reportage mariage, reportage deuil,